Papa Matondo, likamni ezoleka. Pona meko tala bandeko na nga na Rachid, bayebi eloko moko te. Likamni ezoleka. Bango bayebi eloko te. Papa Matondo, bayebi rien. Tony Guérin bayebi. Tony Guérin ayebi. Oh. Omoni? Ya solo, bongo mboka rovino. Ayebi te. Lobby live boy. Invité spécial. Xbox. Oh, chikolo bawe. Xbox a bosani ke lobby baute ko finga star na ye Ferigola o ya defendaka. Comment expliquer ça? Na ndengini. Loba na? Toloba te. Nga lobi loba, na la fiction. Osuka ndengini. Loba. Na yebi ke bayebi na bango ba vérité wana nyonso. Nga na yebi te na yebi. Camoufler yango. Mboka revi na yebi. Bamboka revino bayebi. Oh non, Tony Guérin. Ayebi. Ba Tony Guérin bayebi. Ah te ole kisba Matondo. Omoni? Na mona nini? Loba na mama. Bayebi nini? Makambo Marie Laure no kota te. Kota yango nde mutele rene mikolo. Na kota ngote na kota na miso. Pona ni? Oyebi makambo. Oboyi. Et puis na yebi ke soki Karine Mokonzi la baronne a Thierry Marie Laure no mwa kanase. Loba likamuni. Nini na kati? Na yebi. Kaka oyebi. Mais loba ngana yoka. Bino pe boyebi. Ngana yebi rien. Nasa l'assemblée lokola boni. Oh. Mboka revino ayebi sabino. Nga yebi singelo te. Na yebi singeli. Soka ba décision ye moko te. Ambo. Loba nan. Nanan. Akoma kozwa décision ya bato wana nyonso oyo bazalaka na ba groupe ya WhatsApp. Chikolo baboy. Raison pour laquelle Karine Mokonzi a Thierry Marie Laure mwa kanase. Raison nga yangwana. Pour décision wana Karine Mokonzi a jango ye moko te. Asengo na nani nga olo. Maloba ya mboka revino témoin. Ngada la gite mak témoin na de. C'est de ça qu'il s'agit. OK. Ndengeni, lobako? Voilà na ndengeni. Bandeko na beti tour. Na auto visiter Papa Matondo. Na koma kuna na kutena makambo ya. Lezo kutena. Bozana mbote na bino. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, Papa Matondo alobi Karine Mokonzi azwaka so ba décision ye moko te. Me bandeko. Côté kuna ya bien non, parce que la Chine est en empire, non? Karine Mokonzi. Faut une équipe soudée pour na bakambo etali ko raisonner, ko réfléchir na makambo mosusu. Faut na biro. Bongo te. Ba okutu bazanga bampire. Bazana biro. Ba oba kobima kutu lobi akomi na biro. Tozalaki na madame Angélique Tangwa Déserdaki. Asalaki biro a Oval. Ya munene. Bien sûr, ba pakata mbango masalaki. Sikoyo, bon, bakambo pa Matondo alobi en tout cas. Kada kenda ko visiter poto liata makazu to melata ntsamba poto mona na kala. Entre biso bampaka. Takoma kuna boy tala makambo ya wana lobina. A servir nga même pas ntsamba atalikazu. Ndenge naza kutu na bimi mama oya kwende mutapesinga mabele na ebite so na osala na ngoni wana biloka basi na basi azemi no. Bon bandeko likamni ezoleka oya mariro donc mariro de Karine Mokonzi dosé bavandaki na équipe balobi na Karine tika mariro apema kotake te
Ah, côté qu'on a côté doute. Ah ouais. Na évité na côté doute. Pour ça, la tali modèle, Néné a take. Pour Néné, Azali, fait partie ya bureau ya Karine Mokonzi. Ya za doyen na bureau. Donc, ye penza azalaga wana de l'oiseau qui n'a pas 20 ans. Ya ozala bureau na sima la baronne. Et pas ça fidèle. Ata saline ta teki la baronne. Ye bazo qui ne pédit sa moto quelque part. C'est ma yembang. Si comme Boka revino Tony Guérin. Bango bazana mayele moko ya osakana te. Bango mutu évolution chez Mokonzi. Babimisa ba idée belé o makambo kendeke bongo. Soki général Mboka revino azali général. Eza te po bapie kaka kombo bipesi la te. Eza penza titre o amérité na kata la Chine. Mais bon. Papa Maton ngalingaka na tala ya. Ah ouais. Biso za bongo. Nakanisa bana bato bana Kinshasa. Na balabala so bampaka batikali mibale. Ata babanda koyokana te na kala. Bakoyokana kake po bango de bampaka. Oyo to batikali bajene. Siko nga so natali namoni kaka Papa Matondo mutali tikana ngene tala ye. Nakoma kuna nakutana makamba boy. Ah. Nayebi te so na osala ndenge nini. Papa Matondo olikamu nino susu ndeko. Ayaya. Toshe meme na Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi abikisi Marie-Laure. Masala ni na Marie-Laure ko. Marie-Laure azwi bolingo. Tika profiter la vie. Ya pesi bato ba conseil bato ba profiter. Bato ba yoki bilengi. Mais Marie-Laure aza pe na droit à plaisir. Ba code o batindela ye. Bambongo o bakaba. Atiango na fondation Marie-Laure. Asunga babola na Congo. Tomona ye kenda. Mais ezako manke ye bolingo. Alembi ko sukola fula ngenge. Po tanga zako sukola fula ngenge. Tangu nyoso zo sukola fula ngenge. Orien fula ngenge. Afula kaiba ngenge. Fula ngenge. Azo garde ba ngenge. Pona ye moko. Azo zwa balibabe azo bwakela Marie-Laure. Fula ngenge ayeko zwa mwasi. Marie-Laure azo akite. Alors. Ay. Papa Matondo. Ala likamu sa koloba. N'importe quel likamu. Azoka nga kutena tike musika tika na zonga. Koko. Papa Matondo. Zap. Loba na mwa likamu. Naye. Likamu yate. Nake nanga. Nazo s'adresser. Na nani siko. Na ba fanatique ya Ferry Gola. Koti na makamba fere. Combien de fois Galmi Kofax na les baleines de la presse. Koti na baleine. Akomela yo. Loba. Combien de fois? Na comprendre rien. Bandera. Combien de fois ba dénégué Ferry Gola? Wana na ko kontete na kotuna Jael. Combien de fois ba sali yango? Na kotuna Jael ya ko yeba nombre. Jael cho. Botikala ko telemela bandeko wana ya mibali te. Nana telemela wanga. Botikala ko lobela bango mabe te. Gala lobela wana ndenge ni. Par rapport ya ba relation. Par rapport ya ba relation na bino oyo bosala na privé. Gala sala relation na privé na faire. Mais non. Mokili mobimbe yebi. Bakosa kiyo. Ke ba fanatique ya Ferry Gola. Na bandeko na bino wana mibale. Oyo bavandaka na Maroc base familiariza. Na Maroc tona bandeko ebele. Toka na mibale. Ata soki bandeko na bino wana mibale ya Maroc. Bazoko dénigrer Ferry Gola na ba live. Gana mona ango te na ebite. Totikala jamais komona. Komona nini? Ba fanatique ya Ferry Gola ba réagir. Banani? Tony Guerre ali muta le king fali popa. Jamais ko réagir. Nani? Xbox? Ata soki Galmi Kofax saleli. Nani? Fali pour permission te. Karine Mokonzi.
Loba. Ba fanatique ya Ferregola. Bazalaki toujours wana ko soutenir ba live ya Galmi Kofax. Nini banaye koleka na kati wana. Oh, lo yolanda kangwe. Tolingi toyeba. Ya nga pena olingana yeba. Loba. Soki Galmi Kofax asaleli ba comédien na ba comédienne live. Ba fanatique ya Ferregola babandaye ko se retrouver na ba live ya Galmi Kofax. Na ndenge nini? Oye po sala kiwa na pona ko soutenir. Kofax azo salela. Ferregola ba live. Pona ko dénigrer. Eloko nini bandaye koleka na kati wana. Yo mtu ala yebisanga. Ntango Karine Mokonzi aye kokabwana na ba Galmi Kofax wana na balé de la akabone mugoni nakala sikoyo pour la deuxième fois. Deuxième fois. Ah bon. Sans que maloba mabe. Sama loba mabe akaboni et l'Obama. Oh, ya solo. Bongo na jael. Na ba live nyonso oyo Galmi Kofax asalela Ferregola ya mabe. Pona ko diminuer Ferregola. Pona ko matisa Fally Ipupa. Yolanda kango. Ok. Loba. Bongo ya jael mona kite. Ba fanatique ya Ferregola oyo bazalaka na la Chine wana batikala koloba IOT. Bon baloba nini Y na Z. Comment expliquer ça? Bon ngana expliquer nini ngana mona biloko baloba kite. Yo linge baloba I. Galmi Kofax na les baleines de la presse qui batiki bino na la Chine complètement. Bon. Sans au revoir. Bakio. Papier au revoir there. Ah OK. Subitement. Ba maman Beyoncé. Ba maman Bosangani TV. Loba. Ba mama na biso wana oyo avandaka na Londres nazali kotanga bakombo na tanga bakombo ngana yoga. Na kotanga yango na nko na ndambo ya Kanai. Bakisa pilipili. Na mama na bino Viviane wana oyo avandaka na Londres. Directement bokomi kosala ba live, bokomi même kolakisa ba tendance na bino. Ya nini ya sap. Lobago. Obandi kolakisa ba tendance na bino. Ya nini ya mombafu. Ke bozali wana pona ko soutenir Ferregola. Me ya mabete. Pendant que tango babandaki ko finga ba Ferregola wana epa ya ba Galmi Kofax wana koloba IOT. Ya solo. Manifester ya musiko. Mais so balobaki IOT, balobaki B tant mosusu ou bien C. Bongo te. Alphabet za na ko bele lettre. Pourquoi bokomi kosala yango sikoyo? Bakomo loba bon retard ya te. Bandeko wana bakomi kolakisa tendance na bango par rapport à ba live o bazali kosala. Bon, OK. Loba na papa. Bazoko défendre, bazoko sala ba live ezoko lakisa clairement que bazali ko défendre. Nana oganga liwana. Et puis bozoko mona batuvement bazoko kota na ba live na bango. Bakomi koloba boy. Bakombo ezali belé na kobi kotanga. Tanga na yo. La temps ezali ngana oke. Ko bakisa na nambo litabis. Chamu ngwana pilipili. Tendance ndenge bouti ko défendre. Mosala yango te pona Karine Mokonzi la baronne. Bon. OK. Ko bakisa mwana nambo litabis. Ya makambu ya mwaka. OK. Litabis. Matabis ta. OK. Bosala yango te na la Chine pona Karine Mokonzi. Basala ngote basala chiko panani. Pa fere. Naza kolobela ba détracteur ya Karine Mokonzi te oyo bazala kalibanda. Ba détracteur pe bala. Détracteur ya Karine Mokonzi oyo bazala kina kati ya la Chine. OK. Ba détracteur bosala yango te pona bango pona nini. Lobana pituna yo moko ngala ibirien. Ibirien. Topesa nga réponse. Réponse ni ngala opesa ngala réponse te. Kozelanga pete. Et pourquoi Linda wana? Linda Suswa. Angola. Asala yango te. Asala so nini. Baba ndeko na bino wana mibale oyo bavandaka na Maroc. Ouais. Asali yango na Marie Laure Mwaka.
Ambo. Na live oyo Karim Mokonzi auté ko salela bino lobi. OK. Biso to belela ba Tony Guérin. Ah, yoka na Tony Guérin. To belela ba Mboka Revino. Ah, yoka na Mboka Revino. Général, oui. Ah ben général. To belela ba Papa King na bino. Papa King, oui, azaya biso. Batale la Karim Mokonzi problème. Problème ni. Batale la Karim Mokonzi problème. Problème nini? Ngala ye. Ngo benga ngade. De la presse basala kana ngo pona Karim Mokonzi. Ah, OK. Bon, na mona zo bandi ya dika mo. Ngala tiki na ngayo. Na tiki poso bandi. Bon, yom to yeba. Envers Karim Mokonzi la baronne. Yom to yeba. Karim Mokonzi la baronne. Na mobali na ye Viki Kuli. Ouais, général, maréchal. Na bana na ye mibale wana. Amen. Ma pamboli nzambe. Voilà. Tout justement, voilà. Kofungola lisusu tengana kei. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.